Au nom du Père qui, Papa qui sont le Kelo, du Fils dit Papa de Rani, on est le 3 octobre aujourd'hui, une date exceptionnelle. 3 octobre, le divin glorieux, Dieu Saint-Esprit, sa divinité Tagima Kangani, dans sa première forme physique, est injustement condamné à Mbanzangongo. Mais ici, grâce à mes confrères de la Ratelki Siège International à Kinshasa, Ratelki officiel sur le site YouTube, vous allez pouvoir suivre l'exclusivité de cet oracle, de sa divinité en 2017. S'il vous plaît, suivons. Kamba, je chante autour de toi, tout rayonne de bleu, si le rayonnement du monde. Ta parole a changé le gars et la paix de l'esprit. Kamba, je te glorifie. C'est ma ville préférée. Aucune ville au monde n'est comparable à toi. Et je ne l'ai jamais assez. L'oracle de sa divinité. Allez-y s'il vous plaît, faisons attention à ce que va dire le divin glorieux dans son oracle du 2017. C'est très fort. Suivons.
Suivons l'exclusivité, s'il vous plaît. On va voir tout de suite l'oracle. Suivons. Ça, c'est l'oracle de cette divinité. Suivons le divin glorieux, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangan. On est le 29 octobre 2017. Lundi, programme za wonso ziziokele vapulweki ubusitukali twa gouvernement patotolanda ndinga ya Sideto. Donc kwa Sideto avyo kwa tout ça. Et ça, nous avons moité Yesu Kristo, Yesu la kwanza ambiwa Sideto. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata mulimo sana. Tolanda ki matei na biso. Tata pasteur na te biso. Abandela ki na banze kwa bayuda. Atena libeko. Mikanda na ye ya suka toyoki. Tobomba tosalela po mokolo wana tobika. Alobi ya kala, alobi ya sika, alobi ya sika, alobi ya kala. Likambo tata Nzambe eyaki kati na biso na mokili. Bandele bandele. Bandele ezalaki bien. Bien na ndenge nini. C'est l'oracle, hein, pas le message, l'oracle. Adam azalaki ekata. Il est divin. Simande mama Eve. Nzambe azalaki koya kotala bango. Ntango babebisaki Nzambe akataki nzela oyo bakoya kotala bango. Lakisi ete banda ntango wana mpona komona tata Nzambe ezali pasi komona ye te. Kaka maloba. Maloba wana nde toye komona tata Nzambe na nzoto ya nkolo Yesu. Me lokola tolataki ye toloba na ndenge ya masumu ye nkolo Yesu mpe abota mpe lokola biso bandimelaka ye te. Bamosusu bandimelaka ye, bamosusu bandimelaka ye te. Nini ezokolakisa ke tondimelaki ye te, afingamaki, atiolomaki, tobomi ye. Mission ye ayelaki mpona koya kobikisa biso bato. Mais oyo tosalaki na nzoto na ye totiaki ye na esika na ye te. Malgré kuna ndenge bayokana